Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Hectares Production TV. Bienvenue dans l'émission de Bisso Mokolo Lelo. Bokota, Bokota. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. L'émission de Bisso Mokolo Lelo tozongi na Kalamu. Plus précisément dans le quartier Kimbangu 2. Bana Kimbangu, boza wapi, Kabali Solo, pesa sango na moninga. Tobandi video awa na Ngunza. Oyo croisement Ngiringiri na Elengesa. Aujourd'hui droite na biso. Ok, makala. Elengesa yango. Touti Ngiringiri tozokende Kalamu. Bokota, Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Quartier Kimbangu 2 est délimité en bas avenue Lokola Kola le bandit Kola et Keti Mompono asi awa to bandi na Ngiringiri Bokota Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Kabali Solo pesa sango na moninga. Oyo tokoti 4e rue, direction 4e rue yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Merci na babone na biso nyonso. Merci na yo maintenant no s'abonner te Olanda Kabiso. To le bilelo to ekotambola
na quartier Kimbangu 2. Quartier Kimbangu 2, le bandi à partir avenue Kola. Ezongi ti Mopono. Obanda elengesa ti na mai ya Kalamu. Obandaki na avenue Giringiri. Tokomi na avenue Yolo. Avenue Yolo yango oyo. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Côté Tozo Lobate, Toche musique na biso ya générique eza côté la musique ya ba musicien na biso eza moyen totika ngo eza te pour na droit d'auteur. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, benga biso komela biso toye kopesa bino programme ya matanga toza nango tokufelaki moko ya bao ya biso touche alinga bana Kimbangu bamosusu bayebi touche alinga mwana ya mama alinga. Veillée mortuaire et kozala vendredi le 13 et tokokunda ye samedi le 14. Bokota. Vous s'abonnez, vous partagez, vous likez. Tokomi na avenue Kingabwa, après Yolo Kingabwa. Avenue Kingabwa ya moyo. Kingabwa botika kala yango na Kimbangu 2. Awa 3e rue. Tobandi elengesa après elengesa direction liboso 3e rue, 2e direction 4e rue. Topesi mbote na communauté 3e production TV Mobimba. Wana na Allemagne tomoni papa Freddy Kalidia. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Bana Kingabwa, bana quartier Kimbangu 2 ya moyo. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Feli Bolakisa en France. Merci na pasteur Jean Didier Kunda na Texas.
les artères de Kinshasa yango oyo. Avenue Kingabwa yango oyo. Soki okei tout droit, okei yolo, mais tokokoma yolo te. Tozongi awa. Tozwela bino balabala elandi. Après Kingabwa, vous avez vu mon veine. Bana Kimbangu 2, manifestez-vous. Awa tokoti balabala Movenda. Balabala Movenda botika kala yango oyo. Na Kimbangu 2, Kabali solo. Pesa sango na moninga. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. La parole c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le rao. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Kimbangu 2, boza wapi Kabali solo. Balabala Movenda yango oyo. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Te rappeler bino programme à Matanga. Lobby veillée mortuaire que dans la vendredi prochain, le 13, le 14 et Kozala. Levé du corps, on a une animation. À la communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Vous allez informer. Si possible, tout ça là. Live ya Matanga na toutes nos deux chaînes
3 examens Maboke, na 3 examens Production TV. Merci à abonné à biso. Merci à yo maintenant à s'abonner mais Olanda Kabiso. On y movenda yango. Topesi merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Tozongi likolo. Kende kolakisa bino movenda likolo. Bana movenda boza wapi? Topesi mbote na papa Ngai Kalamabi abonga soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Mbote na Mpomba Tode Tukini Thierry Chako Mokoko oyo 7e rue. Bana movenda, vanda na movenda, ofutela na movenda. Oye biso ndenge movenda na Kimbangu de koma te movenda yango yo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zambanayo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Bana Kimbangu, bana Kalamu, Bokota, Kabali Solo, na compte ya Kalamu, soki botal na chaîne na biso, tosi tosale bino, quartier Matonge 1, Matonge 2, Matonge 3, Kimbangu 1, Yolos Nord 1 na 2 et kosa yino Yolo Sud 1 na 2 na quartier Campinzi kosalela bino yimo Congo awa toyi na Kimbangu 2 bana Kimbangu botika kala yango yo en quartier na commune ya Kalamu bana district Kafuna Kabali Solo pesa sango na moninga prochainement tokozonga toya kolakisa bino ba direction na bino botika kala na quartier Kimbangu 2 toana 3e rue, 4e rue, 6e rue, 7e rue ba direction ya minene tozozonga na movenda elengesa emema biso Bondu Kabali Solo bana Kimbangu 2
Kabena boîtier na 1500 ya original. Awa tozoteka kabena boîtier na 1500 ya original. Bana Kimbangu awa tozana elengesa tozwi balabala Bondo yango oyo attention okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te quartier na bino ekoma te benga biso oyo croisement ya Bondo 3e rue yango oyo na droite na biso centre de santé maternité Bondeko yango oyo ana Bondo Kabali Solo esa sango na moninga croisement Bondo 4e rue direction 4e rue yango oyo bana Bondo bokota topesi mbote na papa na biso Ruben Ngumbu Kafuti à Canada. Mbote na papa Ruben Ngumbu Kafuti en direct à Canada. Lelo toye à Kimbangu, bana Kimbangu, manifestez-vous. Kimbangu botika kala. Kimbangu yango. Tobandaki avenue Ngirengiri, après Ngirengiri tokei Yolo, après Yolo Kingabwa, après Kingabwa Movenda, après Movenda awa tozana Bondo. Toujours avancé. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Dans la
bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akoli bana Kimbangu 2 awa tozi aveni Bambili. Bambili yango oyo Bambili botika kala sanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retourno tosala parole retourno tosala parole Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Merci na bana Bambili nyonso ovanda na Bambili okola na Bambili ofutela na Bambili na quartier Kimbangu 2 Bambili yango oyo kabali solo pesa sango na moninga omoni lupango na bino omoni balabala na bino komela biso na commentaire tozo avancer na vlog na biso Merci na babone na biso nyonso osenge na yo moto nano s'abonner te sala yango po ozangaka ba vidéo na biso te tozo avancer na vlog na biso après Bambili tokei Nyanga elengesa yango oyo soki okei tout droit ozongi Victoire
Avenue Nyangara. Nyangara yango oyo botika kala na Kimbangu 2. Ana Nyangara boza wapi? Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker Kabali Solo. Topesi merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Pour notre soutien, merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na Patrick Bokolomba Mpela ya ba Patrick en France. Merci na papa Feli Bolakisa na France. Bokota bana Nyangara. Nyangara yango oyo Nyangara botika kala. Kabali Solo. Pesa sango na moninga. Namoni lupango na bino, namoni balabala na bino, namoni quartier na bino. La chaîne 3 Exa Production TV. Bana Kimbangu 2. Balabala na bino yango oyo. Lobby la communauté 3 Exa Production TV Molimba. Tobongisaki moko abo oya biso. Na kombo ya touché alinga kaka ndenge toyebisaki bino veille mortuaire ekozala vendredi oyo. Po toyeba kokunda ye samedi bana Nyangara yango Nyangara na Kimbangu 2. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Nyangara boza wapi? Nyangara na bino yango oyo. Nyangara botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Kabali Solo. Nyangara ezo continuer eti na se. Okokita na se te. Ozwi direction oyo. Yango nde ekomema biso. Na balabala suivante. Omoni epa na bino te. Omoni balabala na bino te. Komela biso, benga biso.
tokozonga. Après Nyangara tozwi balabala Ingende yango oyo ovanda na Ingende, okola na Ingende, ofutela na Ingende yango oyo bana Kimbangu 2 Kimbangu na bino yango oyo bali solo pesa sango na moninga. Merci na mpomba to de Tukin Thierry Chako Mokoko na France. Merci na maman Coco Kozaya na France. Papa Feli Bolakisa na France tobosani yo te. Lelo toye kotambola na Kimbangu 2. Bana Kimbangu, manifestez-vous. Tika commentaire na yo benga numéro ya wana eza affiché. Un message d'encouragement, l'équipe Mobimba, un message de condoléances. Merci na papa Paul Mafuta. Merci na papa na biso Freddy Kalidia. Papa Freddy Kalidia, Allemagne. Lelo toye kotambola na Kimbangu. Ah, c'est comme na Ingende. Bana Kimbangu 2 boza wapi tolobi Kimbangu 2 ebandi à partir ya Mopono eketi Kenge eketi Kola kobanda elengesa ti na rivière Kalamu. Kimbangu 2 yango wana tobandaki na veni Ngiringiri, après Ngiringiri tokoti Yolo, après Yolo Kingabwa, après Kingabwa Movenda, après Movenda Bondo, après Bondo Bambili, après Bambili Nyangara, après Nyangara on a Ingende.
tozo avancer na vlog na biso. Tozo avancer na vlog na biso. Adie maman Gisèle Mbumba Makiese Valélie awa. Maman Gisèle Mbumba Makiese. Condoléances à sa famille, baye kolela e awa. Bana ya ngambi boza wapi bana ya ngambi après ingende tokomi na avenue ya ngambi. Collège Pasteur Martin Luther King yango yo otanga na collège Martin Pasteur Martin Luther na croisement 3e rue na Yangambi yango yo. Complexe scolaire Pasteur Martin Luther King yango na gauche na biso. Avenue Yangambi Botika Kala. Lobby prochainement. Koboya kolakisa bino ba direction na bino Botika Kala. Kobanda direction à 3e rue, 4e rue, 6e, 7e à Kimbangu. Bana Kimbangu, manifestez-vous, likez, partagez. Kabali solo, kobo mango yo mokote, Panza Sango, 3 exemples Production TV, écoute ici émission ya Sika. Émission ya visite ya quartier Kimbangu 2 à Kalamu, bana Kalamu. Balabala ya ngambi yango yo. Bokota bokota. Bon photo aussi monsieur. Ok, na libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te. Benga biso. Komela biso. Tokokende kolakisa yo epa na bino. Awa, toza na école Précieux Sang. Otanga na Précieux Sang. Précieux Sang yango yo. Awa na Yangambi. Otangisa mwana na Précieux Sang. Précieux Sang yango wana. Okota bokota.
Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Tozo koba na vlog na biso. Aveni Yangambi yangoyo. Yangambi botika kala. Oza na besoin de soutenir biso. Numéro na biso ya wana eza affiché. Komela biso, benga biso. Tokosolola. Numéro ya wana bana Yangambi. Bokota, bon s'abonner, bon partager, bon liker. Awa, tokomi na balabala Makanza. Makanza yango yo. Tomoni Makanza eza mokuse. Vana balabala Makanza. Topesi opportunité omona Makanza botika kala mona ndenge ekoma na quartier Kimbangu 2 oyo eza lopango ya sans précieux apparemment. Bana Makanza. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Vous avez na Kimbangu 2. Vanda na Kimbangu 2, okola na Kimbangu 2, omoni lupango na bino te. Komela biso, benga biso. Makanza ezo continuer tina se. Côté à moi ya Kalamu, tokokoma kuna te.
Ovanda na Kimbangu 2, ofutela na Kimbangu 2. Kimbangu 2 yango oyo. Complexe scolaire Oyekoli. Autant na complexe scolaire Boyekoli yango na gauche na biso bana balabala Makanza. Makanza yango oyo. Bokota, bosabone, bopartager, boliker. Bana masina, tozwaki message na bino. Bana sans fil. Osepelaki na émission oyo tosalaki bino na sans fil. Bomonaki babalabala mosusu te. Yango bosengaki yango biso tolakaka mpe tokokisaka. Prochainement tokozonga na masina po tolakisa bino lisusu balabala ya sans fil botika kala. Toujours avancer na Makanza. Croisement Makanza. Makanza 4e rue. Tozokende 3e rue. makambo toboyaki lobi Bana Makanza, paroisse Saint-Paul yango. Paroisse Saint-Vincent de Paul yango ya Makanza. Osambela na paroisse Saint-Vincent de Paul. Paroisse Saint-Vincent de Paul yango no. Archidiocèse de Kinshasa, complexe scolaire Saint-Vincent de Paul yango. Yango pe là centre examen d'état. Bana Makanza. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Wenza kale yango oyo. Bonjour. Bokota, bo s'abonner,
Au partager, beau liker. Pardon. Balabala bolafa yango. Bana bolafa boza wapi? Bomona bolafa na bino botika kala. À droite, un biseau, salle du royaume à bâtiment de Jéhovah. Totiki na bolafa. Tokende kolakisa bino. Balabala Monkoto. Balabala Monkoto ezo débouché na elengesa te parce que elengesa tomoni paroisse Saint-Vincent Bokota. Merci, tozo avancé na balabala Monkoto. Toye tolakisa bino Monkoto botika kala Akimbango 2 Kabali solo pesa sango na moninga. Tolobi oza na besoin au soutenir biso. Numéro yango wana eza affiché. Benga comment ozo avancer dans mon Monkoto. Après Makanza Monkoto. Après Monkoto bolafa. Toujours koba na vlog na biso mkola lelo. Okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te. Balabala na bino, commune na bino ekoma te. Benga biso
komela biso tokokende tolakisa yo mpe epa na bino. Tozo avancer na balabala Monkoto. Monkoto yango Monkoto botika kala. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kabali solo. Et ça sango na moninga. Tozongi balabala Bolafa. Bolafa yango Mpombato de Tukin Tirishako Omokoko Kimbangu 2 yango tolobi na ba oyo baye kozwa biso na katikati tolobi quartier Kimbangu 2 eza quartier la commune ya Kalamu ebandi à partir ya balabala Mompono tokei nango ti balabala Kola kobanda elengesa ti na rivière Kalamu bana Kimbangu 2 manifestez-vous Kabali solo pesa sango na moninga tozo avancer na balabala Bolafa botika kala yango topesi merci na papa Sebabandona depuis Danemark. Merci na papa Freddy Kalidia Allemagne pour notre soutien. Merci na papa Feli Bolakisa. Papa Feli Bolakisa en France. Pasteur Jean Didier Kunda na Texas. Kabali solo bana Kimbangu 2 yango ovanda na Bolafa okola na Bolafa ofutela na Bolafa yango oyo en quartier Kimbangu 2 bana Kimbangu 2 manifestez-vous
Bana Kimbangu, boza wapi? Merci. Ma papa, pasteur Ruben Ngubu, Ruben Ngumbu Kafuti. Merci na pasteur Ruben Ngumbu Kafuti depuis Canada. Kimbangu 1, 2 yango oyo soki botali na ba émission na biso ya kala okomona tosi tosalela bino tosi tosalela bino Matonge 1, Matonge 2, Matonge 3, aussi tosaleli bino Kalambo. Kimbangu 1, lelo toza na Kimbangu 2. Yolo Nord 1 na 2, Yolo Sud 1 na 2. Zabino Yimo Congo ex 20 mai et l'autre est ça Bino Kimbangu 2 Bokota faut s'abonner, faut partager, faut liker. Bana Kimbangu 2 Kimbangu na bino yango oyo omoni lupango na bino te balabala ya bino te omela biso benga biso okozonga okende kolakisa yo mpe epa na bino awa tokoti balabala Bosenge otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la cima. Yesoyo.
Bana balabala bosenge boza wapi? Bosenge botika kala yango oyo, manifestez-vous dans les commentaires. Moni balabala na bino te, moni lopango na bino te, komela biso benga biso tokozonga ope omona epa na bino. Eza na babalabala mosusu ezo débouché na elengesa te, yango moyen bomona yango eza te. Tosala effort ya bamosusu tolakisa bino yango, soki omoni epa na bino te benga biso komela biso. Awa tokomi na Bosenge, Bosenge yango oyo. Après Bosenge Lokolenge, après Lokolenge oponi bana Kimbangu 2, Kimbangu na bino yango oyo bana balabala Bosenge. Toye ko rappeler la communauté 3 Hectares Production TV Mobimba que tokokunda ndeko na biso oyo atikaki biso touché alinga vendredi ekozala veille mortuaire. Vendredi ekozala veille mortuaire, samedi enterrement. Oza na besoin de soutenir biso, numéro yango wana eza affiché, benga biso komela biso. Tozo avancer na Bosenge, bana Bosenge, Bosenge botika kala yango oyo. Kimbangu 2, Abali Solo, pesa sango na moninga Bosenge yango oyo. Pombato de Tukin, Thierry Chako Omokoko, Bosenge yango oyo. Kimbangu 2, bana Kimbangu 2 boza wapi? Tozo avancer petit à petit vers la fin ya vlog na biso ya mokolo lelo. Bosenge ezo continuer na se et tokokoma na se te. Je continue vers Kalamu. Comme Kalamu te. Non, ça n'a pas de
Kolenge Yangoyo à Kimbangu 2. Merci na babone na biso nyonso. Merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele ya kolanda vlog na biso mokolo lelo. Merci na babone na biso nyonso, merci na yo moto nano s'abonner te mais kolanda ka biso. Sengi yo pe o s'abonner po zangaka ba vidéo na biso te. Merci la communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Wana tomoni papa Freddy Kalidi en Allemagne, papa Paul Mafuta na Hollande, pasteur Jean Didier Kunda na Texas, Mpombato de Tukin, Thierry Chako Mokoko na France. Wana tomoni Patrick Bokolomba Mpela ya ba Patrick. Wana na France. Wana tomoni pasteur Riben Ngumbu Kafuti na Canada. Tokomi na suka ya vlog na biso mokolo lelo. Soki osepelaki na yango opesa merci na communauté Mobimba. Topesi programme ya matanga oyo toza nango. Veillée mortuaire ekozala vendredi le 13. Enterrement intervenir le 14 samedi prochain. Nous avons besoin pour soutenir biso, numéro yango wana déjà affiché. Oyo akofi eza moko na biso oyo tozalaka na ye. Oyo tobandaka kosala na ye. Touché à lingala. Nzambe asepeli azwa molimo na ye. Molimo na ye epema na kimia. Merci na bino nyonso. Baringili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzambe kalabiso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie Bosanene tokolaka pona ninyo toyebi malamu biso kobanko ye tozo
la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Évêque mon kona lobi, tozonga na liloba. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poète. Azan a raison. Tozongela liloba. Émission na biso ya mokolo ya lelo tosukiseli yango awa na balabala Mompono. Soki okei tout droit ozongi Kapela Mompono yango oyo. Soki okei tout droit ozongi Kapela. Soki bosepeli na émission à lelo, opesa merci na 3 Exa Production TV Mobimba. Opesa merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Soki yeso azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu.